mingi tokomi ba mikolo mais bango bakoya ko remplacer et c'est bien parce que eloko mo wana sengi fanfare fo ezala ata mopepe yango eza ndenge nini ezala otokoyesa maloba ya papa te nga moto alobaka yango bie papa boyebi yango bie boyebi te biso soki tobebisi tolongi tokolonga te tokoyi to eza kaka moye ekende na kuna parce que bango bamoni ke un quart bazwaki eza moke un quart tala eboti makambo mingi alors biso ekozala ndenge nini donc eza secret monene nga soki na bimission parce que tomoni ke tokomi kobebisa ceinture yango ndenge nini tokomi kokatana bien ndenge nini ekatana te ezala mobimba nango toyokani boka bwana te toka bwana te. Papa Simon Kimbangu atongili bisu Babel ya sika. Eske Babel wana izali mpana kokabwana te malamu nde tozala mutu moko toka bwana te bana Papa Simon Kimbangu toka bwana te bana Papa Simon Kimbangu totambola ilongo boka bwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kusenga na biso boka bwana te toka bwana te soko bozala kutunga kasima wana ezali faute na ngai te bo reprocher ngai te papa lubaki te bo reprocher ngai te papa lubaki te toka bwana toka bwana wana ezali musama satana bo reprocher ngai te papa lubaki te bo reprocher ngai te papa lubaki te wana pardon patata pardon ba papa wana bolingi kudiviser nguma na biso toka bwana toka bwana wana ezali musama satana boka bwana te sisi dinzo ya bombela Viziti muku wa mfumu kwa ngendombe bonzambe ami bo reprocher ngai te papa lubaki te Shika tu kutikisa eloko mo wana sengi fanfare fo ezala ata mopepe yango eza ndenge nini ezala otokoyesa maloba ya papa te nga moto alobaka yango bie papa boyebi yango bie boyebi te biso soki tobebisi tolongi tokolonga te tokoyi